Sujet du jour, na lombango penza tokolobela lelo mambi matali embouteillage. Tokokangisa pemba moko na embouteillage mo aliboki ya mukie parce que ba poso eleki na lobela ki plus sur makambu ya ba insécurité. Il y avait ambata oti kokota lobi kende kone moko aza victime ya ba masasi betami mais lelo mingi tozo lobela likambo etali embouteillage ndenge bazo bongisa kisasa. Banzela nyonso atakutango na chantier ezalaka soki bozo tonga to bandaka na se après tozo mata. C'est vrai qu'il faut ko bongisa, mais est-ce que ndenge bazo bongisela biso wana Kinshasa ezali yango po ezali na bisika misusu bakendaki déjà babwaka mabanga babosani yango ndenge mbula ezobeta po mois d'avril Kirigen ngala ifsenga mer mois o eza mois ya mbula. Donc ba Brazzaville ba ramvula biso to ba mbula. Voilà. Donc tozana mwa moko oyo mbula ekobeta na ndenge ya kusakana te. Alors ezana bisika misusu oyo babwakaki déjà zelo babwakaki déjà bakayas, mais tokomi kotambola au fur et à mesure mbula ezobeta ekomi nango lisuko toboka. Mais soko tali gouvernement central mosolo tozoyo kaka otoyoka ki mona mboka Dudu Fwamba lobaki ngambo mosusu pe gouverneur ya ville province ya Kinshasa lobaki que bazo bongisa Kinshasa ekozala fatisé tozala bétonné parce que ne balobaka fachi béton baye nango pe na ndenge ya nzela ndenge gouverneur ya ville province ya Kinshasa lobaki tango bakendaki bosolani na bandundu. Mais awa wasiko to koloba lelo pour que na koma awa esika naza na plateau na biso ya kin matin pour que bomona ngande bozo monanga ezalaki eloko ya somo embouteillage ndeko okotia lokolo wapi wutana nu bakote ya ba prince Kasavubu okotaka na 24 déjà eza problème so okomi na cinquantenaire pona okende ti okende bakote ya ba 109 okokate nzela bloqué okimi nzela no lobi okende okote la par na sima ya palais du peuple kuna kolobate koma na wileri nzela ezate soki otali banzela wana nyonso esika oyo oloba ke okotambola malonga ezali te pona kobundisa embouteillage oyo ezali na engumba Kisasa esenge kosani parce que nous parlons de Kinshasa po biso bato tozana bino biso bato tozana plateau ya kin matin awa to uti ko vivre événement yango ebele pe lelo temps mususu soki basalaka epa ya ba indo-pakistanais na ebite so ba okotisa bango soko zaki na mbongo ozwa moto te poko ma rapidement na lieu na ya travail na ebite soki bokende kokuta ndenge nini soki ebele pe ba okata bango ba mbongo na ba misala esika basalaka nyonso wana kobongisa ezali mabete ezali malamu mais pasi na biso ezali lolenge ya kosalela yango lelo na plateau na biso ya kin matin tokoyamba po na bino boyokaka ye boyebi ye bomonaka ye pe awa na nzela na biso ya etando ya kin matin ya Gimputu nde aza na plateau na biso lelo po tokabola lisolo e ya embouteillage na Kinshasa parce que ezali sujet oye pe asepelaki te tosolola nango mokolo ya lelo ave ya mbata aza wapi toujours téléphone doyen voilà toyambela bino invité na biso kulutu Gimputu nde azali invité na biso lelo po tosolola na eye etali na matali embouteillage na ville province ya Kinshasa. Gimputu Didier Deschamps mbote na okulutu c'est coupard déjà position, biso opposition bon. Côté kuna ndenge Ah. Bon. Tous les caca. Yo le banano, tous la solution. Très bien. Le temps réalisation babongisa déjà pour que tokende malamu mingi pe na mwa lombango ezali likambo ya tokolobela lelo ezali likambo ya embouteillage na vie province ya Kinshasa ya Gimputu tozongeli lisukulutu mbote nayo. Ouais, mbote Tachana.
Babi mona bandala tongo. Merci. Ya tongo, vraiment ya tongo. Vraiment. Hein, soki vous yazo confirmer que hein, mona bandala tongo, ça veut dire vraiment ya tongo. Merci. Donc mbote na yo na sepeli à chaque fois soki opportunité pesami toyaka kokabola makanisi pona kosunga population na biso na mwa ba lakine ba difficulté ba situation au bazanango. Voilà. Nalingi vraiment kulutu to solola sur likambo ya embouteillage o ezali awa na ngumba Kinshasa, surtout déjà mikolo oyo nyonso pona yo tango zotala ngo analyse na yo ezali lolenge. Ouais, maman Tatiana, je pense que la fois passée to solo la likambo on a Issa. J'avais bien dit ministre Nabiso ya ITPR John Banza. Il faut ça la recours na ba génie militaire. Okay. Parce que problème oyo eza ko se poser eza kaka état ya ba makadam na biso. Ba makadam na biso eza na état ya malamu te. La fois passée na canal pressa ba belelaki état ya Avenue Kasavubu na niveau ya Chibang. Côté ya bloc, côté ya Bichulix. Côté à Sebeko wana. Voilà. Surtout Liboso wana. Omoni état makadam ekomi. Donc bande moko aller moyen ba exploiter ngo ezate. Etikali kaka bande moko. Tout le monde bazo le kaka na bande wana. Imaginez nzele kezala libre ndenge nini. Embouteillage kezala kaka. Na pesaka exemple. Omoni makadam banda Victoire. Ti Mariano. Soko longwe Victoire. Prince Kasavubu. Ti okoma na Mariano. Oxeltra beton batu basala nzela wana. Banda basala ngolelo kokisi 40 ans. Ok. 40 ans. 40 ans. Nanu ba réflexiona yango te. Nanu ba toucha yango te. Mais ça béton. Mais lelo ba béton nini o bazo tshela biso. Ba makadamo bazo tshela biso. Elenge sa o ezalaki vanté. Kupar lelo lobi moyen le kanelenge sa te akimi kimwenza. Kimwenza ngope akimi kuna mabulu liwa esali keke akoma retard. Ozomona ke difficulté biso tozana ngopo na nzela eza ba qualité ya ba makadam o baza ko saela biso. Donc qualité eza kitoko. Qualité eza bien te. Et puis bazo sala ngona ba norme te. Comment expliquer beaucoup ko sala makadam sans qu'on prévoir ba caniveau approprié pour na mai eleka. Mais mai ezo fanda na makadam. Mais ce qui béton tala même ndako ce qui est ko sointé. Omoni kala tozaki komona bandako ba toiture caché ba véritable bandako. So ndako na bino za toiture caché bozo mona ngo danger. Biso to na ndako ya toiture caché. OK. Mais to modifier pour na nini? Parce que place oyo toiture suki mayambu les okota. Oh, basai ko tenir compte te que mai wana tango zo kote zo se filtrer na béton. Pour to benga béton, c'est composition ya mabende, zelo, mabanga, na ciment. Yango esala ka béton. Mais ce qui mai ezo filtrer yango. Mabende eza na kati plus ya kozwa mai au fur et à mesure ezo zwa mai esala ka nini et se ruyaka. Tango eza ko se ruye, eza ko liama e baby. Okobando mona place wana e bandi ko pasuka. Tango e bandi ko pasuka a lâché. Ba mitu kezo leka biso pe tozana ba makadam spécifié. Makadam na biso ezala voiture, ezala grand car, ezala nyoso eleka kaka place moko. Tango o ezana tonnage a makasi aleki a panzi lisusu a facilité fissure wana e mona na bien. Lobi komi libulu pona koleka. Komi ko denda et komi ko traîner fil. Voilà la cause ya embouteillage. Et là comme sous tout ça l'embouteillage, tu as ba style la construction ya kala.
Ok. Lelo Mundela changea. Place nyonso eza ba carrefour. Place nyonso eza ba croisement. Mundela comment ochabe changer. Mais lo nini ezozanga apa na biso? Eza mutema mabe. To nini? Eza mutema mabe. Nicolas Kazadi azalaka clair. Alobi soki ebimi, tatana kati, ngana kati, kupara kati, veya kati. Oeke tikala topesi po sala musala. Sous le temps akozwa po sala musala. Musala sengaki 100,000. Boye kopesa ye 50,000. Bo ye pasana batu. Po sala musala wana. Alongoli 20,000 to 25,000. Pour na ye matériel, équipe, tout ça, motivation, tout. Atikali na 25,000. Après si bino nzela 25,000. Est-ce que nzela ils avaient prévu na 100,000? Bah ça là on a 25,000. Ils ont la qualité ni. Ils ont la qualité malongate. Et puis imaginez bateau bazoruta Djibang, ma campagne. Tout le monde bazoya tout droitier. Na croisement ya 24. Upen, parce que ata selemba ope kune baby ya osakana. Bazoya croisement 24. Tangu bango bazoya. Ba o bauta selemba o bazoya. Ba o bauti côté ya bayaka, tout ça ba victoire bazoya. Ba o bauti 24 tout ça bazoya. Nanya ko réguler circulation na place wana. Azate. Lokola muta ko réguler azate, yango ezo créer ba embouteillage. Oh! Bato a 24. Baleki na se ba continuer ba ke selembao. Batu ba uti selembao. Baleki na se ba continuer ba ke 24. Batu ba uti Chibang baleki likolo. Batu ba uti bayaka vers victoire baleki likolo. Est-ce que place on embouteillage que ça là? Yo sali mate. Et que ça la mate. Non na chaque croisement, ceux qui va tenir compte nango. Batu ba na triomphal, ba o le likolo. Ba o ba na Willery. Baso kenda sosa ba ole kanase. Donc malgré ça de mouton basala wana ezosa na ngopelo moko te. Non, so de mouton basala les andambo. Ozo embouteillage P24 wana. Non, so de mouton les andambo. Ezo 24 mobimba, ezo boulevard mobimba te. OK. Omoni so de mouton so ke zu boulevard mobimba. Bato nyonso ba na boulevard ba otiko mona sete. OK. Bazo le kakaka likolo. Bato ya 24. Bazo kende vers place des évolués. Bato ba uti côté place des évolués. Bazo zonga 24. Bazo le kanase. Toko tika la komona embouteillage te. Muto uti 24. Alinga kota boulevard aleki na se akeko kutana liboso na bato bazo kita so de mouton. Oso comprendre? Donc embouteillage ke tika la kozala te. Toko mona embouteillage te mais ba konzi ba oyo ba na ba responsabilité. Bazala kaka na bonne foi. Yango nazo insister ministre ya ITP John Banza asala allusion na ba génie militaire. Soki eza na bato oya ko composer na bango basali musala qualité, musala monani, ce sont des génies militaires. Parce que bango yoko ya ba yebisio on a besoin de telle chose, to capacité, to tonnage boye, ya mabanga boye, ya mabende ya ciment, ya zelo, tout ça, tant ou yo respecté, opesi bango, bako sale la yo musala comme il faut, yo opesi bango kaka, motivation na bango, nenge zalaka. Bako sale la yo musala kitoko, ba génie militaire, ole ya kopesa ka ba entreprise oyo, azaka ka na nje moko, anje ango pe tambola na difficulté, ezo kwea na banzela, ezo kufa na banzela, yango mosusu ye ezo créer embouteillage ya osakana te, to sala ndenge nini pona kobundisa yango. Donc to kanga ke ya gimputu pona yo esengeli te bati ya ba génie militaire basanisa. Basala misala. Obi période moko na sekaka eloko moko. Il y a une dame toyebani komone Régine. Alobi lelo na ye musa jour ango to so anayi oye retard abi oye lo na ye li retard engin oyo fo bazo asphalte avenue ba avenue a Gambela wana e uti presque asabu ezo kota Gambela abi engin oyo ezo timola eye ekote dindi dindi ba komi oluka solution
po babimisa ngo moyen bima Exact. ezate e bloquer nzela moyen na bino bato ya makolo boleka ezate. Est-ce que oko imaginer entreprise o bazopesa marché engin o ya ye nango po esala musala e dindi na libulu o place yango fo esala e kangami musala ngo ekesilaka mukoloni. Tozalaka na pona kosala publicité te tozana OVD tozana office de route. Mobutu ayaka obakisela biso Oxeltra Béton ayaka obakisela biso privé o eza Marcel Lafleur. Marcel Lafleur et fils bato wana bazalaki soki basaleli yo nzela to soki batongeli yo ndako pema na yo bongo bato wana nyonso bakenda wapi namo bazala susu te po lelo soko otangi bakombo ezotongela biso banzela oleka boye omona boye Mouvedika construite. Mouvedika construite banda mukoni Mouvedika wa koma na construction tango retourna e banje na yo eza wapi azobimisela obiloko ozomituna me oyo soki topesi ye mbongo nzela ngo akozi ekesilaka mukoloni. Mais bango nde bazo gagner ba marché. Est-ce qu'appel d'offre na ba marché na nyonso zo salima to eza ba marché de gré à gré ndenge mo wuti koloba que ba lobara na biso e pa ministre ya kala Nicolas Kazadi que bimarananu ba kaboli après ba écoute. Eza de gré à gré. Eza de gré à gré. Bo pesa mutu moko boye cascadeur construite. Oh! Cascadeur construite. Atonga wapi asala musala wapi mais si vous tala degré ya caniveau zo sa la biso tachana ngana kena na Brazzaville na moni ba caniveau eza na Brazzaville na regretter caniveau mone na caniveau imaginez mayambu les eaux couler mais mayambu la caniveau eza boy mayambu eza na se ezo bima muke. On dirait que moi, je suis cantine, caniveau est nene, caniveau est moulaï. Oyebi dans le temps, tant que banoko bazalaki, batika ka gombe. Est-ce que gombe est na place aux autres les mona caniveau, aux mona caniveau? Au monate. Et ça qui begrou. Begrou a minene. Au kutaka place moko, bacha carré moko boye, ba fini kayango. Et ça na moi, entre moko batika. Pombula soke beti mai eye edindi place wana eke na bego eke pesa retour te mais toyoki pe ke batongi ba immeuble batongi banda kulikolo ba iglu cartographie est très nécessaire tozana institut national ya archive batuana il faut que consulter bango ba yebi géographie ya Kinshasa ba yebi place nini ba egru ezali place oyo bokoki kotonga te place oyo bokoki kosala boye te place oyo yango moni période ya Mobutu ezalaka soki bon excusez pour nazozongela Mobutu exemple bien exemple bien bapesaka yango kaka ntango ya Mobutu ezalaka soki baye kosala ata kotonga avant obanda il faut baya kovérifier bato ya SNEL baye bato ya régie des eaux baye est-ce que place oyo tu as maille l'équité. Place oyo, câble à courant et l'équité. Ce qui est athée, libre à toi. Bah tu as OVD, bah il y a office de route. Est-ce qu'il y a assez? Bah caniveau est athée. Ce qui est athée, biloko wana nyonso, bah t'as les athées. Bah tu es au champ. Sala, timola, parce que bah immeuble mingi, force immeuble zalaka na se. Pendant au tonga en hauteur, il faut bâtir en profondeur. Oui. Ce en profondeur est fandi et que c'est touché peut hauteur aux hommes matissa à rosala très solide à rosala makas. Et tachana lelo. Obi que conflit comme kota. Peut-être osa informé. Nani ni ce soir. Conflit finance na hôtel de ville. Si je suis bien informé. Ah. Bon nani hôtel de ville à lobby musala azo sala. D'après hier eza musala ya mbongo oyo hier azobi misape azozwa
Mais Côté finance- kuna kepe finance à alobi contredire ke ye. ngai napesaki yo mbongo mbongo napesaki yo osali nango nini lakisanga mosala oyo osali na mbongo napesaki yo ekomi problème Ekomi polémique ya osaka. Oh. Misala etelemi nanu. nyonso Bato bazoluka gloire ne eloko moko boye ezosimba kutu nanu te. ngiringiri boza kofungola banzela tozofélicité bino na ngiringiri me basorti nango eza wapi Eza te. outi shaba mpo bimaka kasavu botraverse okota kote ya kasavu problème eza ya kobukana moyen mituke eleka eza te ecreye mama na bouchon birmanie kutu bauti okanga Me ba place wana nyonso ebuka na mbala moko te bandaka nanu mwa fissure ndenge olobi. Voilà. Libulu eye. voilà Après ezokoma munene botiki yango nanu ezalaka po mbongo ebima ebele po population congolaise a souffrir to nini tokanga liboki ya gi tokabwana na yo. oyebi ça fait mal Tatiana soko ozwi okazwa kobima oke na mboka moko bamboka ya libanda otali ndenge bazosala misala otali ndenge mboka yango eza na rien bamboka yango eza na rien toleki bango na mbongo toleki bango na barichesse toleki bango na nyonso me soki ozongi ozotala makambo ezosalama na mboka oyo ya yo Oleli. Osili na posa. j'ai un frère aza siko na Sénégal richesse à Sénégal eza nini nguba imaginez nguba mais alobi nini azouta tala mboka ngo na bose kombo ezalaki mekimi ya neti azouta ki azokende travailler na Matadi akendaka na ntongo na baprès-midi azongi est-ce que ndenge toza lelo na RDC moto akouta kinaki osala na Matadi mpe azongi Mitendi kaka wa Matadi kibala soko oza na ba activité awa problème na ville oza na problème. problème hein? Yo uta moto azouta Dakar azokende na mboka kombo ekimi ake kosala azongi mpo na nini métro ezali Biso awa. transport de masse o babengi transport de masse métro koloba biso awa te courant nano ndako eza pasi bon oyo etambusa métro ekeuta wapi mpo na yo oyo utilize courant na ndako ozosouffrir il faut tia makelele bongo ya makasi oyo eketambusa métro ekeuta wapi Nayebi wa. Lelo courant Zimbabwe nde ezosala madekani badéveloppement ya bamboka 5 jours ezate biloko ebele na bandako ya bato ezobeba mais okomona ba jeune baye na télévision kokumisa kesnel azosala mosala na bango. omoni kaka na Gambela sur avenue Kasavu bwa Oui. côté ya VV Santé soki ozoleka na fokanga zolo Mais nzela wana ekufa soki olingi okende surtout bato mpe baza na bachambre froide wana okokanga zolo mpo babiloko na bango nyonso ebeba epolaka chaque jour bamama mosusu bayaka wana tekela biso kaka toyebi ndenge tosalaka bake batokisi bayiti yango bakomi otekela bato biloko ya kokauka nzoka ezalaki biloko epolaki mpo baperdre te bakomi yo po yo lie omemi malade na nzoto oh là là. Donc voilà, pour la conclure, bakonzi basala bien. Basala bien. Ministre ya ITP mwana mboka John Banza aza mutu oto yebi bien. Aza na bonne foi ya ko travailler. Tango azala na ministre te ba projection na ye ezalaka kosala bien pour na mboka. Oui. Les lois comme ministre conseil na kopesa ye aluka ba génie militaire Très bien. va reconstruire Kinshasa au besoin RDC. Merci beaucoup.
Merci. Voilà. Wana toyambaki po na bino kulutu na biso Gimputu Didier Deschamps yende moto azalaki invité na biso mokolo ya lelo po to solola na maimatali embouteillage na ville province à Kinshasa apesi solution pona que tokende liboso ezali nini po tokenda liboso ezali que ministre Dani Banza alouke la biso John Banza, voilà. Dani Banza, c'est un ami. Désolé. Ministre John Banza alouke la biso génie militaire. Bango barosala musala na bango. Lolenge esengeli pour que bazongi c'est la biso banzela ndenge ezalaka kala. Encore une fois na roliki ate kulutu nanga honorer Lulendo tango azu intervention à boye sepelici makasi vraiment. Merci depuis Suède. Honorer Lulendo depuis Suède. Voilà. Non Lulendo honorer Lulendo. Lelo pena na oki libanga na yagi obi non Lulendo wano yoka wana ezande. Na ebisio na mbrousse na sentir Pulutu nono Lulendo. Donc on va te honorer Lulendo na Suède, donc nono Lulendo honorer ezali kombo moro boy oyo ba pesa rapport que toye baradon nono Lulendo. Na yoki na mbrousse. Vraiment esalinga plaisir au saranati. Bon, tachana ponatika na pesa mbote na mutumoko président Jean-Paul Senda. Okay. Le roi du chaos. Très bien. Le roi du chaos. Président Jean-Paul Senda. Igelka. Place aux Alines à Pessi-Ombote. Merci beaucoup. Président Jean-Paul Senda. On a Pessi-Ombote. Belé, le roi du chaos. Vraiment, on a bandé nyonso ya parti IGLK. Topesio vraiment Bambote Belé ensemble na Didier Deschamps. Ouais. Merci beaucoup Yagi. Merci. Voilà, to komina suka kasi boyebi que to silisaka tranche matinale na biso boete to lekana sika na kopesa bambota maelamu na baebanson bazali kosepela mokolo na bango ya mbotama lelo. Joyeux anniversaire à Olivier Gora depuis Cité Baudouin à Saint-Christophe Binza aux zones de la part ya papa naye Serge Makoso nde atombeli mbotama elamu Christophe Binza et Christophe depuis Binza aux zones totombeli yo mbotama et la joyeux anniversaire Olivier Gora yewana Olivier Gora depuis Cité Baudouin na Saint-Christophe na Binza aux zones de la part de son père Serge Makoso nde atombeli mbotama et la nzamba pesa ekimia oyo mokile kokaka kopesa te santé longévité nyonso ya malamu ezala partage ya vina yo Olivier Gora Canal King Télévision biso banson pe elongo na tata na yo Serge Makoso tosangisi mingongo na biso po totombela yo mbotama elamu joyeux anniversaire et puis birthday to you Olivier, joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire Olivier Gora depuis Cité Baudouin na Saint-Christophe Binza aux zones de la part ya Serge Makoso. Tozali ko continuer ko tombela bambotama elamu topesa joyeux anniversaire na maître Thierry Ataba Kutuba, voilà, joyeux anniversaire na maître Thierry Ataba Kutuba, yepe azali ko sepela mokone ya mbotama lelo nzambe abokasi bonson abatela yo maître Thierry nyonso ya malamu ezala partage ya vina yo santé longévité nyonso ya malamu mona bana ya bana na yo bakokoloko simba nzete maître Thierry Ataba Kutuba totombeli yo mbotama elamu isika ezwami yo ozali kolanda biso nzambe penza akokisa baposa ya motema na yo oyo esimbaki te bambula eleki mbula eye mokakoswa. Joyeux anniversaire na Sylvie et pe azali kosepela mokone ya mbotama. Joyeux anniversaire na Sylvie Nzuzi Kula Moyo, voilà yewana Sylvie Nzuzi Kula Moyo yepe azali kosepela mokolo ya mbotama.
santé, prospérité, que du bonheur ma chérie. Nzamba kokisa pose ya motema na yo nyonso esimbaki te bambula eye eleki mbula eye nyonso oyo ya malamu ezala partage ya vie na yo. Sylvie Nzuzi Kula Moyo, encore une fois, joyeux anniversaire. Mbotama elamu na madame Lezia Medimbu wana madame ya ndeko na biso ya réalisateur ya Canal Kin Télévision. Joyeux anniversaire madame Lezi, madame ya Sardou Dimbu yewana azali kosepela mokone botama lelo. Joyeux anniversaire madame Lezia Medimbu, que du bonheur nyonso ya malamu ezala partage ya vina yo, santé, longévité, motema ya papa Sardou umela esika ozali, kimia otea libota na yo, nzambe apambola yo omona bana ya bana na yo bakoko na bakokoloko nyonso vraiment etambola malamu tout au long ya bomoi na yo oyo esimbaki te mikolo eleki mbula eye oumela. Encore une fois, joyeux anniversaire na madame ya Sardou Dimbu Leziame Dimbu. Voilà. Awande totie litono na émission tope tranche matinale na biso ya tongo ya lelo tokosuka awa place totie la binosika Canal Presse bo continuer kolanda mai matali politique na mboka na biso République démocratique du Congo. Merci na ba o ba soutenir maman Tatiana Tongo midi pourquoi ya mimi life ta mokondi import export LKM toujours au service de la nation. Merci na le très natif ya banda Lungwa Yves Bouya. Merci na Fiston Yoka Fide Bakaya na pesio vraiment mbote si vous allez kolanda biso. Merci na Trésor Mukendi ya pasio sango ya mbo mon kulu tout que j'aime bien. Voilà, de tout le temps, de tous les jours ndeko Zulu ya moro ya motema awa vraiment umela soki to monyo to sekara parce que pendant il faudra to seka. Merci na bande ko nyonso bolanda biso. Merci na bino pe ba ebose pelara na biso. Ngana bino tokokuta na mokolo ya vendredi. Merci na équipe rédactionnelle ya mokolo ya lelo. Merci na Viambata. Merci na Baeban son Freddy Takidi. Merci en tout cas na bino. Merci na Didier Deschamps azalaki na biso d'ailleurs na plateau pour que to solo la na maye matali mboka na biso makambo ya embouteillage. Suleiman Boyo matondo mingi na yo Rodi Louadio. Un grand merci également na Koupar Bola. Merci encore une fois na bande nyonso bolandi biso lelo. Ngana bino tokutani mokolo ya vendredi même heure même chaîne. Abonnez-vous na place na biso bolanda biso na YouTube ba direct nyonso. Je vous aime beaucoup. Tokutana na bino mokolo ya vendredi soki nzambe asali biso ngolu. Bonne suite de programme sur Canal Kin Télévision, place na Canal Presse Liga, émission moro Evan Sarabato Belé Nanzela et Tandoeke. Allez, au revoir.